Mbote na bino bandeko balandi ya bongane media chaîne na bino oyo ememi na bino makoma kitoko chaîne na bino oyo esepelisaka bino ezo informer bino ezo ko former pe bino lelo to yame moko ya ba réalisateur moko ya ba cameraman moko ya ba scénariste ya mboka oyo auto kolobela sur cinéma à long et à large comme na ibongo ningala nzimu na filmier on repese mbote papa. Mbote ndeko bonganya pe mbote na bandeko balandi nyonso. To yembiso lelo so esengo makasi ozala toujours disponible pour na biso. Biso toza wana musala na biso toza batangisi. Alors enseignant azaka toujours disposé ya kopesa enseignement tango bazana besoin na ye. Donc toza na choix te. Matondo mbuta tongono eba pona mutu asala cinéma faut-il nécessairement atangela ngo topé ezala ngo peka bakola kisa yo to na yo mo pe na naissance pe boy okompe cinéaste. Bon, il faut koyebaka kosala part des choses ba don inné ya bato ezali et puis il faut ezala ka considérer parce que mingi bato ba considérer ba don inné ya bato te. Et mingi surtout na mboka na biso awa soki mutu azoluka eloko osala bato bazoluka bamona na papier moko songolo mais papier te mutu esala musala mutu osala musala okaba otuna tu as quel niveau, tu as quel diplôme, mais jamais batuna mutu tu sais faire quoi. Donc ezalaka mutu akoki kozala na donc to nini eloko mais il faut ezala encadré par rapport à ba principe. Ezaka loi ndenge mutu akumbaka mutu akoki ba conduite ayebo kumba mutuka. Mais soki ayebi code de la route te ekomi problème. Ayebi ne kokumba ayebi ke ba démarrera boye basala boye. Mais soki ayebi siko loi ya nzela te ekomi les problèmes malgré que ayebi kokumba. Donc encadrement ezangaka te na kati ya makambo yango. Buta totuni question po tomoni buzoba eleki mingi na kati ya monde cinéma. Monde théâtre ko mzuba komona mutu aye théâtre aya kotina théâtre ko cinéma po asala ka kindomba. Omona mutu mususu akotina ta monde théâtre ngo po afinga ka bato. Yango mutu toni mutono po na yebi mutu soki akini na mo classe eki batangisi yango azana mo papier nango eza mo pasi ba o batanga basala ba dérapage bato batangela yango te ba osala. Ezara mo pasi yango mutu na ona tuna ki yango po na yeba est-ce qu'il faut-il nécessairement bato baleke batangela yango po otozo mona awa na kati ya monde biso ya théâtre awa surtout na Kinshasa buzobo yesala na makasi. Yango mutu tuni mutu na dérapage po na nini ko makasi bon est-ce que ça problème ya ba famille oya route ya mal élevé to pe ndengeni. Olimisi problème ya makasi ali omoni société na biso. Tango société eza malamu te, tango société eza na bonzambe te, mabe kobotaka mbuma ya mabe. Ezaka na domaine ya théâtre communément nde tobengaka to cinéma te. Eza na ba domaine nyonso. Okende okuta ba dérapage eza ebele, okekuta ba antivaleur eza ebele par rapport ya système oyo eza na société. Bolobi ba famille, mais famille wana ezo marcher na principe nini na bonzambe nini po pesa mon éducation nini. Sikoyo clé ya makaso ekangi bato eza passe esangani na kilokoso parce que bato muso bakozala bazana pasi te mazana kilokoso ezalaka mais ya biso pasi esangani na kilokoso ekoboma masolo nyonso. Yango omona mutu ata na domaine ya musique ata na domaine nini na pasi na kilokoso nde ezomema
pe kobota ba dérapage wana nyonso. Ata bato batangeli yango na bato batangeli te, bango nyonso baosalaka babavure po pasi na kilokoso. Mais soki bayebisi bango mpe solution ya kolongwa na pasi yango, wana kutu balingi kosalela te. Voilà. Matondo Mbuta, est-ce que okosunga bato ba na biso ba producteur o ba na biso en ce moment oyo budget pene ya film ezalaka ndenge nini po aya ata makoki na ye basalaka na nini fo komilengeli mpo na osa po komona producteur azobenga producteur maza producteur te ayekaka po asaka na bandeko na biso ya basi ya batheatre budget ezalaka ndenge bandana ndenge nini fo conton esalema ndenge nini. Eza mwa pasi parce que eza na biso secteur na biso ya makambo ebele na mboka awa eza nanu encadré te. Même na niveau ya l'état eza na bamibeko moko boye te oyo ezo encadré nanu ba secteur wana. Deza mutu na idée na ye ndenge alali alamuki asali likambo na ye. Donc ezala pasi ya koloba ke il faut boye e biso tosala makambo na contrat te. Makambo ebele ali mutu ayokai na mutu na ye neti par exemple nde banzonzingi wana esalamaka. Eza ku biloko oyo ndenge nalobi ka ba secteur wana eza encadré te. Ntango mutu aye exemple asalisa film na secteur oyo esimbi makambo wana actuellement eza na ministère ya culture et art. Bayebi na bango kutu mutu wana te, bayebi mpe makambo na ye oyo aye kosala te. Aye asali makambo na ye e ba artiste même na ndenge ya baki corporation na bango bamarchaka na ndenge ya corporation te. Leo nayoka ekoma so emibale soki misatu ba association yango ya bango ba comédien. Mais mutu akoya à titre individuel babengisi ye mususu aye kojouer bapesi cachet na ye na ndenge na ye, mususu pa ye sans cachet aoluka visibilité, mususu pa ye bolingo eza na kati nyonso esalami. Difficile osala budget. Budget ali ezo dépendre kana ye moko mutu o aye kosalisa. Tomona ba producteur pe baya asalisi pa katani ba bandi pe kangami awa azongi lisupo aluka moyen apo batindele ba bandi parce que moi futa ba technicien ezate par rapport ya ndenge akumbelaki ba makamu na yawa. Et tant toujours ba film penda ya film normalement ba biloko wana soki otali même ailleurs ndenge bantu basalaka film mutu moko te mutu asalisaka batu basasosiaka parce que film edemandaka moyen ebele na makambo ebele. Bon biloko biso tosalaka bon eza à la congolaise kaka tosuka ana na mokuse po tokende milai te. Po otala ba film okomona bakosanga na 2-3 maisons ya production batu te me ba maison oyo ezo regrouper pe batu na kati ba associé oyo batelemisa ba biloko wana. Mutu aye asali yango nazoloba eza kaka ba réalité ya pasi esangana kilokoso ya mutu po déjà deke producteur wana azo ya dès le début asala eloko aosala yango pena mingi te po alekisa message moko boye parce que eza na ba production mosusu esalamaka po lekisa message par rapport ya idéologie moko, par rapport ya lutte moko to par rapport ya nini. Mais biso production yali mutu azotala na tie boye na gagner boye. Alors ezo dépendre na paquet na ye aza nango na ndenge azolinga gagnele. Mutu mosusu asala mwa $2000 na ye mais azo calculer so asala eloko il faut azwa 12000 donc azwa bénéfice ya 600%. Donc akotia batu na condition nyonso oyo ya koki kotiela akosalela pe eloko na condition nyonso oyo ya koki kotiela même en contradiction na ba technicien de façon kaka eloko esalama ye pa tekela na ndenge ya koki kotekela po aganye. Parce que na kati ya eloko babengi na production soki bosali bo tourner yo futi bato ane sili
après eloko faut kende na traitement nango babengi montage kula pesa na makambo pe na ndenge nango moto mususu omona po azwa pe na batu na ndenge sengele esalama te mususu omona ye moko avandi lokola informatique komi à la portée ya batu nyonso akangisa na mwa biloko na ndenge na ye na se rappelaka baye bacontacte comédien moko bapesi mbongo basala bagage biloko mikuse bosalaka asala bagage comédien wana na ndenge na ye mpo na pasi na lokoso mbongo ye moko amisimbi kamera afilme mpo azwa kaka cameraman te agarde mbongo baokanisu na camarade ne mosusu nga nayebi kokole biloko eloko wana eya po ekota na chaîne mais ezala problème mosala ebande esame donc bamisala mosusu esalamaka bongo eloko mosusu donc ekei na qualité moko aboye mais kolo nango oyo azotala l'essentiel ke akotisa 1 franc na ye to eza basecteur oyo bamakambo nango ekozala réglementé avec le temps epo eza babiloko mingi l'état asoutenaka yango na bandenge moko mpe mosusu na babiloko moko mosusu après ntango bato baye bakuti deya babase wana l'état atie eza bien mais toza nanu musika musika bon totalement par rapport à des critères et puis monsieur ba film mosusu est-ce que bato bazo komba film o baza ba scénariste lokola yo ba komaka est-ce que les critères na bango au jaron ndenge ni po film eza okomi et ba tourner et tellement conseil toza ba neko toza ba neko mais to comme mona muda communiquer pas comment na ebité ba temps bo komaka ba film bongo bozara na ba principe ya souveraineté yango eloko nalobaki eloko nyonso oyo eza objectif mbongo eperdaka bamakambo mosusu ebele ya malamu lelo filme okoki ekuta bato bazosala plus effort balekisa bamessage ya malamu te mais lokola ezobenda bato makambo wana nde bato balingi mpenza suku makambo ya koteya te parce que soki atie surtout lelo avec makambo surtout ya bayoutube oyo soki asala eloko moko ya malamu ya éducation ya nini bato baolanda te rien que même titre ya malamu bato baolanda te rien que miniature ya malamu bato baolanda te contenu ya malamu bato baolanda te ao balogique eloko ya mabe bana basi balati mabe basous-vêtements ezomonana wana ekozala mbangu donc écriture mbalamo ekei na makambo na eza donc bino domaine wana ezokende ezomarché de pair na bato ya miziki lelo eza pasi moto ya miziki asala nzembo moko boye ya mateya ata yembeli yango mutu wana nzembo nino yembeli nga wana ifo ekende penchant moko ya bolingo ekota mwa bêtise na kati oyo ndeko na nga moko akenda Brazzaville banda oloba wana yaka banzembo te mais eza baporno audio yaza obenga ngo bongo baporno audio il faut que na tendance moko ya baporno audio wana wana okoyoka bato osoki nini ebimisika oyoki te okende kwa kuna balola pesa boye zongisa boye mais basituation oyo ya réalité oyo ezoleka oyo ezali secteur oyo bakoki kovekile mpe message moko eteyi bato échanger mpe bato conscientiser bato na bamakambo ebele wana baosimba te eza mpe ndenge mona bafilme yango moni mpe lelo oyo baanti-valeur oyo tozolite nango mosusu ebele ezoya na société na biso tozwi lokola bapede na balesbienne emati lisusu makasi na nsima ya basinema oyo ya biso oyo entre guillemets ya pampamba parce que batie rôle ya kipede batie rôle ya kilesbienne non batia yango en passant lokola bakondane yango keza baacte ya mabe mais batia yango à l'honneur ya jouaka pede bien donc ekomi honneur moko mpe bobo yambi ye mpe su na bemission lisusu parce place bapede bazali baozwa lokumu encourage bango bakomi bastar place mpe balesbienne baali ndenge moko nazomona olowa mwa lokumu moko boye parce que bastar na bango bazali oyo ntango mosusu entre guillemets en réalité aza yango te azala yango ka sur scène mais encourage oyo bazalaka yango en réalité
mais belé pe na ba pourcentage mususu so toke su kota pe na réalité bazalaka pe tsu yango donc bopesi bato wana so espace ya miroir moko boye ba refléter buzoba na bango lisu bien donc to mutu azokoma azosala tu acha pe rôle wana eza nini ezala yango omonaka epa na nga eza na bafilme mosusu eya o mutu aza na rôle ya kibeli filme wana ekota na chaîne na ngai te filme wana ekoleka te eza na bemission oyo bayambi pd mutu wana azwa rôle kipede bayambele na kinenge wana alateli mpe na kinenge wana asali ekokota te ekoleka te mpona koencourage yango te donc eza un peu cela donc écriture mo ezala esu ya malamu eza te il faut aluka atya barole moko boye no ya koteya me azotya bato wana mpe na kistar na ndenge moko ya bien bana basi fo balata kaka na ndenge moko boye parce que susi eyali kaka bateka susi eyali kaka bavie salama yango moni bafilme mosu ekomami okokaki tala kuna soki nsima ekoli mama apesa boye boye na mpe yango wana okoyoka etalami de millions de vues mokendo tala bafilme mosusu oyo emeki koteya bato oyo elakisi mpena réalité ezongisa bato na bomoto eotalama te parce que eza na kati ya makambo wana te matondo ni mutanga tozokoba maleme mpe tokokende koshite me toza na yo nanu mwa moke mutangala tozomona baréalité mosusu oyo ezoleka na banda bale ya tournage bato baye tournage wana komona soki moko azalaka na mwasi na ye wana panda lele tournage bakomeli na comédien baza na mwa bolingo na bango komona soki bapesi moko rôle ajoué na mwasi mosusu mwazu ekoti na kati ya kati ya monde yango est-ce que kolingana bango na bango na kati ya bamonde yango ya bacomédie eza mabe to malamu waya vola liboso ya mibale bolingo na bango bacomédien ekoma kreye su baproblème na bato ya poto komona basali dio mwasi peut-être alingi mobali moko ya poto kuna ntango mwasi akokende kuna to mobali alingi mwasi ya poto to mobali akokende kuna na mwasi ya poto akokreye mwa nzinzani na nsima azongeli kaka mwasi ne oyo ya comédien oyo atikaki ye wana na kati ya kini nayebi te kindumba ekomi makasi na kati ya monde yango ya sinema bino boza baréalisateur bino boza bato oyo bozala liboso na bango bozala na nsima na bango bokonsidera bango estce makambo ya bongo bozogere ndenge nini bon makambo ya bongo biso te bato tokogere yango mais ezali baréalité oyo eza na kati ya société tokogere yango te na ndenge nini parce que société na biso ezingami kaka na makambo wana ya bango ese revese makasi to emilakisi makasi mpo baza bastar baza bato oyo ya nde balobaka ke star aza na vie privée te bazomona na miso ya bato yango so mais eza makambo oyo eza fléau oyo eza na kati ya société na biso nyonso makambo wana ezosalama ezotire ka conséquence ya bondumba na baantivaleur oyo etonde na biso bolobi ke place bazali nde bazolingana mais place oyo bato baza kaka ebele ensemble bakuta basi na mibali bato balingana kaka ata okei na église ka bongo ata okei na baekole ka bongo okei na baassociation partout bato balinganaka ata na baorchestre ya bango ezorevese parce que baza bato oyo public bastar yango ezorevese e bazogere yango mabe e nyonso base nango yali lokuta na kilokoso parce que ye fille aza awa aza na mobali me ntango alingi mobali wana mosusu ya poto eza kaka mpo na kilokoso e mobali wana mpe kuna ntango alingi mpe fille awa eza mpo na kindumba na ye mpo oyo aza na kina aza na mutu na ye oyo mpe aza na poto aza na mutu na ye me bakokosana e bakosala neti sambla yo olingi fille moko awa aza comédienne aza awa yo oza na poto ale ovandi ozokalkile mpena na mutu noke te wana mwasi na nga yo kaka moto koyeba yo mpo olingi mobali moko aza na poto kuna te chéri kaka yo kaka moto koyeba donc il faut kosatendre kaka na baretour ya bango eyebanaka mingi parce que baza bato ya nini kopiblie ezaka bacomédienne moto bapiblie te ni bacomédien
eza pe na bato mosusu oyo fille mosusu bapublie dernièrement awa esali kutu scandale makasi oyo bapublie awa aza comédien te aza na ye soki mwana ndako asalaka makambo na ye mosusu me barelation yango kaka ndenge ezalaka mpo ya nini kilokoso po ekomi neti mwa principe moko boye naza na mobali na kini naa mpe na mobali na poto naza na mwasi na kini naa mpe na mwasi na poto alors ntango ozosala likambo parce que basalaka yango consciemment alors ntango mpe baretour ekoya il faut baassume yango mais eza kaka situation kaka pasi omoni pasi ememaka bato na bamakambo moko boye omoni lino ntango eswaka esaka pasi nga namona motu bayebisi ye ndenge ozosala boye il faut tia masuba asinie azwi masuba asubi atie po pasi eleki donc oyo tu bazoyebisi po asisa pasi aa na shwa te eza mpe biso basituation ndenge ezali alors bato baza mpena na conscience ya makasi te mpe nerf solide te ya kosupporte makambo wana na pasi wana tindelanga foto na mutakala na otindelo code mosusu mpo nazwa ye bien ifo natindaka abwe pasi mpo mwa mutu oyo azali awa ntango asala relation na mutu wana aza libanda calcule yango kaka yango wana code oyo mpo aza kuna azocalcule ntango akoyawa na korenie baosala babuzoba na bango misu bakosa investir te apres lobi bakofinga esu bakonza mboka me bakonza mboka te mutu batindaka bango bakende osala babuzoba wana matondo mutanga tokokende malembe toyembaki otaki réalisateur caméraman monteur et puis casquette mosusu oyo toyebeli oza patron ya chaîne ya bachaîne pour ogérant bachaîne mosusu yo moko oza mokonzi ya bachaîne bayebisi biso bino baporteur bachaîne bokomi konyokola bato basala na bachaîne na bino bokozwa bango malamu chaîne na yo ebai na moki na ba 200 abonné ba 100 abonné bakobunda bakosala misala bakokota bafilme bakokota baémission ntango okomaka monétiser kona 1000 abonné 2000 abonné komo créer lango baproblème ekomi o te mikolo naza na makoki susu te mwa oyo na kofuta bino te bopema nanu boluki bato mosusu oyo baza na ble mpo bakoba mpo ya nini bozosala bozomaltraite bato oyo bazotravaille mpa na bino bon merci il faut préciser bien côté wana aza d'accord na 100% mais bapatron ya bachaîne oyo baka na bapoto nde baexploitaka bana bato baka boumbu na bino te boyebi moi oyo ndenge ebetaka boyebi yango malamu bana bato na sese ya moi na bakamera kotambola eza facile te nga naloba yango makasi naza défenseur na bino bato bosalaka baémission awa nabotamaka patron ya chaîne te nabandaka patron ya chaîne te nga mpe nasala na bachaîne e bayebi bango mo bapatron wana oyo baluka basalasala bamaseki apambapamba ndenge natya bango bacontre mire na minute mpe boolanda yo oyo ozala na Swisse wana oyebi ndenge namonisa o filme yo oyo ozala na Belgique oyebi yo mosusu wana ya France yo mpo oyebi na yuma wana ya Canada boyebi donc bokutana mpenza e nalakisa bino ke na mobali lelo naza na chaîne oyo eleki bachaîne na bino mosika mpo oyebake base mosala esalama awa na kini biso bato toza na matière awa yaka ndenge moko komba oyo toza nango na mindele biso tokodépendre na mindele te mpo matière eza mboka na biso eza ndenge moko bato toza na chaîne wana soki patron moko boye amoneli bino seke bino moko bato bomitiki mpo nga na baoyo oyo bamelaka bato bambongo nga bamela te batinda bambongo na nga naoloba bo bayebi baolanda no eza eloko moko ya mabe e yango mabe mosusu bosala oyebi te koyokuta na baretour mosusu to bana na yo bakoyokuta na baretour mosusu eza bien te parce eza motoki ya mutu motoki ya bato fofuta bato yango conseil nga nakoma kopesa bino boyebi yango malamu mutu apoto makambo na ye ya chaîne avant mosala ebanda apia mbongo oyo boyokani boye o $200 par mois atindi 200 wana bino nde bokomi kodevoir ye mpo biso toza na matière awa tokosala kaka mosala mais soki ondimi kaka bosali mwa liboso ekozala bien 2e mois bien mais na 3e mois
bosali musala me bozwi explication. Alors pour na beaucoup ya na mutambo wana te mbongo liboso musala sima malgré toyebi que salaire eyaka après travail mais avec batuana ya mayele mabe azo préféré atindela mwa ndumba moko boye awa $500 mais $100 na yo cameraman na ye atinda te vomi atindelo mbongo afa o na kokoloba na point wana yango wana matondo bino ba patron ba chaîne boye ba ni botetara ba travailler na bino parce que biso so ba patron ngana benga ba collaborateur pour toyebani toyebi to sala msala partout na leka na ba chaîne wana ezala to collaboraka parce que moi je mets mes matériels na pesa matos nanga na saleli yango yo pesinga mbongo système nazo pa na ye otidelenga mbongo liboso na saleli msala pour nazo conseil pa na ye bilanga te bongania batila no mbongo yo sali musala po osa capable ya kosala musala ya moto pour esana bino ka bongo tozara malamu bino ka ngana bino ka bongo ba collaborateur na ba collaboratrice nanga mbuto to komi na suka nini okoloba na ba landi na passage na biso na bonga na media bino ezala akabu na moni vous neti to lobi eloko moko te mais to komi na suka bon bo programmer mukolo musubo ya parce que za terrain moko munene ya makambo ya cinéma na biso yango ya Congo makambo yango eza makambo ebele parce que na bino tolobela yango wana pe esenga émission mobimba et makambo pe ya ba technicien azoke esa musala parce que moi nango bozoloba ya cinéma wana technicien olia a penser na musala azoke esala te ye pas zo penser na côté na yo kende kuna ba fille bazalaka ba makangu bazala yango ezomema bino nini mwana mwasi aye na kata ya monde ya nini ole asala art etake musala te yazokende ndeke kuna esika na ke kozwela nde mibali bien et au marché ndenge nini musala ifo za nanu passion ya mutu tango musala za passion na yo olingi yango ozosala yango na ndenge sengeli na ba norme nango soki eza na ba avantage ifo ozwa kaka et moi ba technicien ba lobaka na façon ba roiki ko mi futila po aye wana mbongo fe bo pesa ye na mzo senga $100 mais bo pesa $20 pour récupérer 80 wana etikala ki wana singila zoma moko na kati wana ya ndenge na bango bino kaka bato bokoyeba to bango kaka bato bakoyeba mais eza musala il faut kosala musala na ndenge sengeli so musala esengi boye boche boye ndenge sengeli yango pe eko aider biso na ko évoluer et puis esprit faut ezalaka moko mabe ezali musala moko ye ngana boyi yango po topesa valeur na musala etant que biso ba technicien ngana obike film wana po ezala tourner nga etant que technicien soki muke fona jwa $300 to tourner film wana mosutuki mutu moko abimi adimi la 50 na jwa 50 allez sali na bino kaka bisala sala bon ezaka pasi en tout cas mbote na ba ndeko nyonso oyo bozwi occasion ya kolanda biso ezala boza libanda mboka e boza na kati ya mboka mbote mingi toza ensemble tosalaka musala na conscience toboma ba anti valeur po tokende liboso eza malamu tosuki wana pesi mbote na bandeko nyonso parce que tokotanga awa onga batangaki nga te tokotanga boye onga nga babosanaki nga lelo pena napesi kaka bino nyonso mbote matono mingi ndeko ngala fumungala kumungala ndenge ondimaki invitation na biso to yamba na kati ya plateau na biso ya bonga na media bato na biso bokotile ko s'abonner massivement puis katotima na chaîne na biso pour bo bénéficier na masolo aboy bo bénéficier na ba film bo bénéficier na ba magazine ba blog ebela gito auto pesa kabino na pesi mbote ba nyonso oba na biso ka ndenge ngala lobi mbote ya bilo nyonso to soki bon bye.